Dada mwana mama top bokoyoka ye awa na émission oyo réaction na ye atongi Davina atongi selon ce que biso tozo koyoka batongi ndeko nango mususu komone nani Palmiche yepe atongi boyoka bango awa neti dada ko to batio na SB biso moto boya to sala pa live to boyi dada o elongi ya ochana na SBT parce que SB e kota pe bilongi elongi na o dada elongi ya kota na SBT wana fia lokolo kilo eloni yo porter na SB dada wana elongi kilo nzoto kilo matama kilo wana be Osama fi mo zalata na aspect te so batali yo même aspect ezalate wana eloko eko séduire ata mibala ngwa poto te wata ne eloko ngwe eko séduire ata babakuka mibali te yaya wa matama kilo moko lokwa kama bela mama no solo top non yo Palmiche nyama ndumba sate yo toko sasa yo zela yo to lukatati na babandi kuna ko pona sila kisongiso boyaka kwa mlamu ola kusake yana nga biso baba kuku yo toko sala bino mabe yebisa na complice to baninga no bosangana bino sekiri wana botonga ko kosa mwana maladi te okoyo maka mtoko sala bino bokolapa yo kumwa matopa mabele solo babele kilo wana na yo masoko matango banyama na ebio ngana yebio bien na pas se bena oswayo yondo sana na no wonoto bana bekiri mona ba Christin ni na ngana yebio tokotina batu na Kongo kuna ba yo zelo komona lokabo mekina sila ba hypocrite bando kitavina mine yo bino osela biso ba cook to yoka kutu telo kutoni mo pesa explication bino bazo banyama ye davinana yango sesa sakana la le moi mata pour te tout le kutu ba ta position et puis imaginez-vous, c'est pour vous dire, vous les comédiens, boza pena batumo boitamo boye pena bolamoki bino nyonso bolamoki. Dans des audios comme ça, Saï est un homme marié. Saï aza président, il y a association à Mounene aimons nous réellement vivants. Saï azali mutu oyo azali naba responsabilité et belé dans le monde, il y a théâtre. Et vous citez son nom en vain comme ça. Oh, Saï azana est présent, on a té, ninité, que la Davina. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et c'est comme ça aussi. Même président Saï, l'autre jour, j'avais dit, aux alliés présidents, il y a un monde nous réellement vivants. Maman, si la membre, il y a un monde nous réellement vivants. Réaction, la bino ezalaka nini par rapport, il y a rage, il y a batou, oh, il y a bazo entouré, maman, si la c'est fan. tosunga bana oyo okota likambo oko bana nzambe nzambe pe akota makambo na bino basunga biso na basaki na bakaye na babiki toenda kotelenga na balabala soki mame mila salaka oyo te na ero biso toa na balabala nzambe abatela mpe mame mili place aza apese mbongo nana posa totanga ndenge bana bato nyonso baza kotanga polobile mpe tokóma bato kola pambola bino mipa bashika pesa libro benga ye mpenza ya kosite te so moni ana te kende mbala mo bibele lobi soko lingo sala likambo malamu ozoyoka kwa mabe sala ya malamu parce que ce qu'on vient d'ajouter vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider Yaya Sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth. Téléphone à papa oyo nanzela na yo et sonner pe arobe mangato pambola nzambe. Donc soki bana nzambe apesi biso alobaki ete tobokola bango lolenge tobokola ya biso ndako. Alors soki ozo préparer rentrée scolaire ya mwana na kozonga na basket asika na uniforme asika, pourquoi pas penser aussi na bana oyo nzambe apesi biso nzambe pambola bina balobi oyo yoza ko semer okomoissonner yango un jour. Tozomi na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, bengabiso na ba numéro Oyo. Vous êtes sur Top Media TV.
Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandi à Top Média Télévision, les amoureux de cette émission, le code de bonne conduite, soyez le bienvenu. Le devoir m'a encore appelé aujourd'hui. Bandeko, vous savez, lorsqu'il y a des choses, il y a Koloba Bisoto Yaka, pour ça, il y a Bino Moussala Nandenge, Bolingaka Mingi. Top Média Télévision au cœur de l'actualité. Top Média Télévision, machine, il y a production, il y a Makambu, il y a Malamu. Les lotos, Lukamoyeto Solana Bino. Cette situation, Oyo, Ezoko Sala Somo, Ezoko Sala Bosoto. Bakalomni, les insultes, ndenge na mesana koloba. Ezoko continuer nuit et jour, ezoko sala bato makambu ya malamu te, ezoko soit na mitema ya bato. J'aimerais encore dire à quelqu'un que anti-valeur egotika la kaka anti-valeur soki bozoko demere kaka kati na anti-valeur. Je vais encore dire à quelqu'un ce matin que la vérité reste la vérité. Ato fandeli vérité ndeni loko les ali vérité un jour et qu'on finir par triompher. Ba qualité na biso na ba défaut na biso des fois biso moko toye ba kango te mais ceux qui sont juste à côté de nous ba ye ba kango pe ba comprendre kango. Il y a certaines personnes qui ne savent même pas comment définir sa propre vie, comment définir même mode ya vie nae. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous. J'ai des larmes aux yeux lorsque ma vidéo on a oché la binoa. Oyo, comment on insulte des innocentes locaux la maman top qui n'étaient pas dans ces na ba bêtise wana, na ba milieu wana. Mais cette maman aujourd'hui victime, il y avait insulte parce qu'il y avait la présence de sa fille. Est-ce que oyo ba lobby wana na ba audio bino nyonso boyoki? Il y a un endroit où ba fingi batukuna na kati. Il y a un endroit où on a essayé de diffamer sur le nom d'une personne. Tozana bino awa to solo la bino. To ça la analyse oyo ensemble mesdames et messieurs. Mais je vous dirais famille libota nyonso. Ezali un moment de distraction pour vous. C'est un moment de distraction pour vous. Et je vous interpelle aujourd'hui. Sortez na kati ya distraction wana. L'objectif, il y a tout ça. C'est pour étouffer ba film ya ba maman o ezali na terrain awa. C'est l'objectif ya makamo nyonso ezoko salema. S'il vous plaît. Objectif na bango eza yango. Il y a une série qui est déjà disponible na Belle Vie Télévision. Au nom de Le Monde. Le Monde est une série pédagogique. Et ça dit enseignement Mobimba. Soyons concentrés tout autour de ces films. Soyons concentrés tout autour de cette série. Nakombo ya Le Monde. Évitons ça. Nous attendons aussi les mâles dans les noirs. Ezali ya maman Dinana, la douce. Évitons ça. Tout ça, ils cherchent comment en fait qu'on continue à nuire ma maman. Un grand merci à vous. Elle est plus que tout pour moi, maman Bijon Ketani. Un grand merci, maman, pour nos sage conseil, Nabino, pour nos orientation, Nabino, pour tout ce que vous faites, maman. Avec papa Jean-Pascal Leka, un grand merci à vous, maman. Nazala Kanaba compte à rendre, Nabino, maman. Un grand merci à maman Zozo, parce que je suis obligé, Yakozala Nabino, parce que grâce à vous, maman Zozo, papa Noé Mavaka Lanzinga, que t'as dit, Lelo, je suis toujours Oyonga Nazalaka, depuis Nabanda Moussala Nanga. Le code de bonne conduite et ça pour bien faire les choses. Maman Deborah Lubanda, kilo première à Calgary. Un grand merci à vous, maman. Maman Yvette Mbangu, que le bon Dieu vous bénisse. Un grand merci encore une fois à maman Émilie Seti Maïnga. Nzambe Yaba orphelin à Monayo. Un grand merci aussi à Bertin Konde, Mbongo propre, l'infirmier clinicien. Nzambe Azalanayo, Nzambe Amonayo, que le bon Dieu vous protège. Un grand merci à toi Aurélie Mafouka. Mafouka Yaba Aurélie Ndetina film. Que le bon Dieu vous bénisse. Bah Congolais Nyonso, moi je vous aime beaucoup. Je vous aime énormément. Bino Baye Bozali, Bozoko respecter ma principe, moi je vous aime beaucoup. Prenons d'abord l'extrait de notre film Le Monde et puis on se retrouve tout justement après. C'est une série, j'allais dire. Notre série Le Monde et puis on se retrouve tout justement après pour tout le temps dans Nzoto. Il y a émission Nabiso. Merci. Distraction. Distraction, mais babengi yo, batindi yo, ok, parce que tu avais des courses. Je peux le faire demain, Daddy.
Hein? Allô? Bonjour. Oui. Hein? Oh. Akoufi. Hein? Eh. Abela kala. Oh, on a évité. Eh. Ngapi nazana ngana monda tibiki ngazana monda pe msika buyi bono sande nini na iba kite mtu informenga enga kuna moyena ya exact ana utara kaka soki na vie contribution peut-être na ko tinda mais oya kuna tuka na kokate pour na mambo ebele nazo sala. Ok, na obengo kaso na utinda contribution nanga. Merci. Ah, c'était qui? Vous êtes mon boy famille kaka. Bien koufi. Cousin mon boy famille. C'est comme si c'est pas une personne, c'est comme si c'est pas une famille. Aujourd'hui négligeant le logo moi y a pas en pambalé. C'est ton cousin, il faut prendre ça avec beaucoup de sérieux. Azan de Konao, vous avez makila mon corps. Vous avez makila mon corps. Vous avez mon boya musika. Bon, bango présent na ndenga famille na bango ba kangama kuna bispe tout ça côté na biso bon. Informer nga kaka. Ava bela. Abia bela e kaka kufi hein. On m'appelle pas daddy. On m'appelle papa. Mais ça quand ndenge moté, abia na anglais. Balanga joana vulgaire na linga ngote oyebi. Mais c'est en anglais. Nazana posa na ngote. Benanga papa. Papa. Makamsu kozorango à la légèreté. Daddy na yebiki daddy zana papa te. Et bon pasteur pour ni babenga ki daddy l'église. C'est un langage vulgaire. Batunde bakomisa ngobongo appelez-moi papa. C'est tout. C'est quoi yekuyende kwa ngazo tunanga yo so na okende. Ngata ke wa. Même fois. Akufi kuna kishasa. Ah, bazana kishasa. Ngabe ngaza kutona monda. Nalonga kala monda netika mamna ngani. Sindika via téléphone. Metinda contribution na yo soki uzana makokia okendete. Utindi contribution moko consistante et ça la bien. Nga okina. Hein? Oksa nini? Oyebi mutoko kufi oyebi. Kemi na tani contribution pour nani? Esa yimi. Kubna singi binuka te musa atanga na keta zamba ndeko ne bana tata ne bana mama ne bazai ba okine kolela ye. Bonga ngande na mna wabira musai chéri. C'est ton cousin. Léa. Ah chéri. Léa c'est ton cousin. Na otinda na bina otinda contribution na ngai. Otinda contribution. Et ça est consistante. Chéri, on a besoin que compter ça geste. Merci parce que nous sommes de retour après avoir copé Sabino élément il y a film et wana élément il y a série Nabino wana. Excusez hein, je suis habitué avec le film mais cette fois-ci c'est une série bon mais qu'à contenir nga rigueur té. Cette série Le Monde est une série pédagogique. Le Monde est une série qui enseigne beaucoup de personnes. Le Monde est une série que toute la famille vous pouvez suivre avec les enfants, les parents, les enfants, les oncles, bino le voisin, les voisines, prenez banawana. Bofanana bango balanda enseignement oyo. Ezali une série qui montre aux gens comment mutu akoki kozala. Ndeti yo papa, maman. Aujourd'hui si tu n'es plus là otiki la mwana nonini. Héritage nini ya malamu okotiki la mwana na yo. Okotiki le nini. Héritage leki ba héritage nyonso na mokili. Ezali ka Nzambe. À part Nzambe, kotal sa mwana banzela o donc esengeli que l'enfant reste na ba conduite ya malamu. Ata otikeli mwana ba millions ba milliards. Ce qui azali na orientation ya mabe, ce qui déjà départ na ye ezala mabe, ce qui déjà lorsque vous étiez vivant olakisa ki mwana te ndenge nini il faut atambola ndenge nini il faut azala ndenge nini il faut abanga Nzambe ba milliards wana eko signifier nango eloko te. Allez suivre cette série Le Monde. Cette série qui va vous donner des lignes de conduite.
cette série oyo ekotangi sabino encore une fois comment nakoki ko vivre dans la société et ba série ya boye ezali ba série o biso fo tokendaka ko soutenir ango suivons ça, partagez ça. Partagez ça. Je vais faire un message. Il y a qu'au réveiller encore une fois la communauté congolaise. Je vais faire un message pour s'adresser na bayenyo so balinga musala ya malamu o bisope tosalaka. Même vous là aussi, vous oyo bozoko détester makambo biso tozoko sala. Mais cette émission que je suis en train de réaliser ce matin ezali pour nos sunga pe yo. Ezali pe pour na kocha yo na nzela. Il y a trop des zizani, il y a trop des antivaleurs. Nos enfants, nos petits bana o toko bana na biso bakobota lobi ou bien bakoko ya ba o déjà si babotami. Tozo kocha nini na mitu na bango. Tozo memela bango eloko nini. Tozo ko memela bango eloko nini s'il vous plaît. Tozo ko proposer bango nini o ekotika la lobby pona bango. Et ça passe aujourd'hui, la lire où vont les choses dans mon pays, la lire où vont les choses dans la communauté congolaise, la lire où vont les choses. Toyebite lobby toko se retrouver ndengenine. Comment les gens peuvent être là derrière les anti-valeurs et bazoko applaudir, bazoko pousser ango ekende liboso. Tout ce que les gens font, détracteurs au nion sur bazoko sala. Je vous signale, les YouTube c'est comme ça. Les YouTube, il y a un système. Oyo ba manipulaka YouTube, yebi comment ça se passe. Ils savent bien que dans un moment oyo, il y a une série de belles vues. Oh déjà disponible dans la chaîne, il faut étaler. Ils savent très bien qu'il y a un film, il y a dit nanana comme il y a le mal dans le noir, il faut ébima. Et de l'autre côté, na terrain, bazana et l'autre côté. Ils ont rien na terrain, ils ont rien. Bazana film était. Bazo lukande ba lancer film. Mais bino déjà bazana ba film oh déjà ezali. Ba osala nini? Ba kwa mbrouiller ba parce qu'ils savent que la communauté na biso elinga bêtise mingi. Elinga kaba n'importe quoi mingi. Elinga kaba insulte mingi. Elinga ka bisika o bazo tuka batu. C'est là que la communauté, c'est là diaspora yamboka nanga et qui n'a qu'au fanda ba fandi belé pour na ko commenter et tout ça ils cherchent ya kozwa attention à batu ba tirango vers bango. Il y a rien d'autre. Bobi manakati ya biloko wana s'il vous plaît. Bino bae bozalaka ba fante mais bino bae bo supportaka mosala malamu ba mamu ba salaka. Sortez. Tout ça eza moyen moko boye ya ko distraire bino. Moyen moko boye ya ko tia bino na bambuyema pour communauté ezala focus na ba bêtise bazwa temps ya ko kendo tala ba film ya ba mama o eza disponible été. C'est ça l'objectif. Bon ça la constat oyo, souvent c'est comme ça que ça se passe. S'il y a un film, une série, soit il y a Maman Bellevue, soit il y a Maman Dinana, soit participation, il y a Ursule Péchang dans le film. Ils font ndenge nyon so pas créer et loko mo boye ezala lokola sous bassement na bango bazwa gain moyen ya ko banda ko nuire ko insulter ko toucher ko diffamer sur batu lokola pe biso nyon so tolingaka yango lokola pe yango ne mutu donc pesa ka batu ebele vie yango pe mutu do pesa batu ebele ba vue allez tout le monde se lance na babilo kwana. Évitons ça. Restons concentrés. Il y a une série pédagogique qui est disponible qui s'appelle Le Monde. Pourquoi nous allons suivre tous ces bandes de bateaux binonios au boyebi que non bazali à la base bazali ba hauteur il y a qu'à détruire mers. Pourquoi bisonioso babando bisonioso to komaka donc eloko moko bisonioso to koma donc eloko moko. Lorsque nous venons à la télé tozo ya nanine yango bozomona aujourd'hui le batu o bakobenga bango ba influenceur te
bato o bako benga bango ba influenceuse te mais na bo soto ya communauté na bo soto ya makambo ebele aujourd'hui to komi ko benga bango ba influenceur ba influenceuse et to pesi bango pe place. Mon fils, ça va? Papa travaille, hein? Allez. Ça veut dire, même lorsque la Bible nous dit, hein, là c'est dit, laissez les enfants venir vers moi. Bon, monite. C'est-à-dire, petit hermoko herbe bazalaka na ba père na bango pembeni aye pena pour à sentir que papa est dans le bon. Aye pena pour à embrasser papa na pour papa dans salam alam. Ngana papa kulutu na ye. Donc c'est normal. Merci beaucoup. C'est comme ça. Arrêtons ça. Sortons na ba bêtise oyo. Tala vampire alingaka makila koleka makambo nyonso. Et diable alingaka ko détruire na kwen nyonso ye akozala. Et diable musala na ye ezalaka ko semer des ordres bisika nyonso oyo kimia ezali au ordre eza. Pona kozwa attention na bino ezala dévier. La série ça s'appelle Le Monde. L'enseignement mobimba eza na série wana. Bobima na distraction, ça sera quelque chose de bien. Aujourd'hui, on nous amène soi-disant batongi. Dada, moi na mama top. Bokoyo kaye awa na émission oyo, réaction na e. Atongi. Davina atongi. Selon ce que biso tozo koyoka, batongi. Ndeko nango mususu komone nani Palmiche. Yepe atongi. Boyoka bango awa. Boyoka ba réaction na bango par rapport à tout ce qui se dit awa. Mais nga batindelinga audio wana. Na meki kolanda ba audio wana du début jusqu'à la fin. Na moni place oyo ba fingi mutute. Mais pona nga kotonga eza déjà mabe. Kotonga, j'aime pas. J'aime pas kotonga. Mais biso nyonso donde to fandi boina banda ti herbo tanga ti herbo talanga ti herbo zotala émission oyo yo moko na motema na yo ozomi lobela pe nga pe hermo na zala na fandi na die merci mon dirba mais to tangi pe kombo ya Yves Pan et patos pena to tangi pe kombo na ya yogo so moni pena émission so moni ka mutu comédien na kufi ya yogo pena fanda ka wana be épisode ça passe. Ça passe. Toko za la pe boye to fandi to lobi Ursule Pechanga pena na film na Ursule Pechanga apesa ki pena meilleur na yete Ursule eloko to banaki ko s'attendre nango eza oyo apesi bisote ou bien Ursule a bossé grave dans la film wana mais c'est normal ça passe. Admettons que batongaki batongit ndenge lelo pena communauté mobimba bato mayele ba papa na ba mama mibimba ba fandi pour commencer à discuter que groupe a bato moboye batongaki X ou bien Y. Moi je vais signifier quelque chose. Maman Sila n'est pas Dieu. En tout cas, ça il faut qu'on se le dise. Maman Sila n'est même pas Mobutu. Maman Sila encore moins Saddam. Maman Sila encore moins Kadhafi. Ok, na Libye, so tangi ka kombo ya Kadhafi, en tout cas, à l'époque, c'était Bongama. Ou bien Mobutu, beaucoup tanga kombo na été na kwen moko boy, po bo banga don ndenge mo boy. Mais non. Comment vous voulez botia accent grave dans des petites choses comme ça pour nabo luka moyen? Bon continuer ko exercer musala na bino ya bêtise très bien. Est-ce que vous savez que bozo yinisaka mama oyo et pas ya bande konaye mususu même ataka et pas ya bande konaye même na communauté congolaise mobimba bozo ko yinisaye makambu o bande ko balobi na audio wana tozo ko yoka wana ke bazo kotonga. Est-ce que balobi lokuta
Ba comédien ebele awa ba lekaka na ba télévision pour dire que toyebi que mabe ezalaka et pas mutu X. Mais beaucoup de personnes ce sont des hypocrites bazo koka kolobate que mabe e utaka et pas X ou bien donc Y. Et comme un sujet il y a des insultes pour nanine. Vous savez hein, ce qui le mutu a commis azo vivre na ba keba, tu t'es fait tellement des ennemis dans ta vie. Et comme même nzinzi ceux qui aningani et comme un problème. So nzinzi aningani et comme un problème. Et toute personne oyo asalaka complot na ndoki suka ndoki kaka aliaka ye. Il faut ndoki alia yo pour tracer à la tête. Mikolo boye bafandi, vous nous amenez de bêtises que batongi batu. Que Kabila kutu bazo tonga ye. Maman Olive qui a donné la vie. Nabatu ebele awa. Totonga kaye. Papa Félix Béton. Combien de personnes kaka na temps nga nazo sala émission na banda kuna bino, combien de personnes bazo tanga kombo ya Fachi? Combien de personnes siko bazo tanga kombo ya Mama Denise na banda kuna bino? Combien de personnes? Soyons des humains s'il vous plaît. Soyons de responsables. Il y a certaines choses, boyoki yango, bo reprocher bande konabino na ndenge esengeli et puis un point barre. Un point barre. Et comme un sujet, il y a balicho, il y a des insultes graves boyété. Et puis le comédien tout autour na bango, il n'y a pas du sérieux. Na lo bakango met fois. Il n'y a pas du sérieux. Batambolaka na bandoki. Batambolaka na bato bakotiela bango ba poison. Batambolaka na batu oyo ba enregistrer ka bango. Batambolaka na batu oyo baza capable ya kokotisa même liwana kati ya bandaku na bango. Davina amemi bandeko na ye. Ya ba comédien mibale na ye moko misatu. Na sima bandeko ne misusu ya ba comédien aussi, ya mibali. Ils étaient à 3. Oyo, biso nyonso toyebi, batu nyonso bazolo bazali, les acteurs, il y a président Gesho. Regardez à quel niveau, na point nini, que mutu azana yeka mutu. Que mutu, pour na intérêt moko boe, mutu a koki kobosa na ba valeur na ye nyonso. Abosa ni ba valeur tout. Et puis, pour na komona ke kindoki ezalaka buzoba, bozalaki misat bo enregistrer et bimi bakoye baka binomi sat po binomi sat okande bozalaki ezala o asalina o do asalite bayebi ke binomi sat et nakati wana mopaya donc azalaki te bango nyonso basalaka musala moko bazana famille moko bazana na et puis il y avait aucune idée bazana kati ya voiture bazotambola nyonso wana ezape pona nini. Vous avez fait ça. Bobo sani ke Gesho aza le seul ngana lobaka ngona fungola munoko nanga. Gesho aza le seul comédien oyo azaka poelele. Soki eloko eza Gesho a obenga yo a lobby na ndenge esengeli. Il n'est pas rancunier. Gesho ne cherche pas de problèmes. Même ataba air biso to fanda gato solola. Jamais okoyoka kombo a Gesho mutu mondo atanga ngona ndenge mabe. Mais tout ça objectif pe donc ezanin. Lorsque ozoluka ko nuire X moko boye pour na avantage ya Y kanisa pe ba B na ba C na ba Y oyo ezo ko ezali tout autour ya bato wana nyonso. Vous avez pensé que bozo ko luka ko nuire Davina Palmiche Dada pour na gloire ya mutu mobo mais or bozo pe ko toucher na voix le président Gesho, un comédien qui n'a jamais été cité na ba bêtise. Batu nyonso bako koma na ba réserve et pas il y a papa na biso et pas ya frère na biso. Que batu nyonso batambola kana ye baza ba traître. C'est comme ça bozo ko détruire mosala na bino à cause d'un 50 €, à cause d'un 100 $, à cause d'un 10 $ aux yeux. Ba vraie valeur na yo obungisi. Davina. Parmi batu oyo les abakou bakana kana vie. Toi tu es là n'est-ce pas? Tu as été cité ici dernièrement. Na ba audio oyo to lekisaki. Batu oyo bazaka na viseur na bango. O même bakoki ko éliminer ba lobango na ba audio ah.
eza papa Serge, eza papa Alain, eza Léa Ndaya, eza Marina Laba, eza Aziza. Baza moi et Belé, j'en passe, et entre autres, yo Davina. C'est-à-dire qu'ils sont capables, tout autour na yo, ya ko infiltrer même mutu oyo ayaka kolamba epa na yo pour que bazwaka eloko mobwe, basa la gloire na leader na bango. Ils sont capables. Ils sont capables ya komikota na poso ya meme. Vous savez les diables lorsque Azan a besoin à détruire mutu. Apesaka ses envoyés. Apesaka bango ba moyen nyonso oyo esengeli, ba moyen nyonso possible. Bazala na bango pe ebelete. Bako zala mokie, mais apesi bango ba matériel, ba matos o donc eza que non, lorsque vous arrivez, vous avez la possibilité ce qui A et simbité bokozwa B. Nous avons suivi. Biso nyonso tolandango, ndenge nini baloba. Moi, ça allait me choquer si aujourd'hui baloba qui était Bato bazoko sala complot bango misato pour na nuire na musala ya maman Silas. Moi, j'allais pas permettre ça. Et les gens qui esalanga très mal, ceux qui baloba que non, les trois comédiennes bazoko se comploter contre maman Silas pour na sala ye mabe. En tout cas, même moi, j'allais faire une émission pour na websa bango, vous n'avez pas les droits. Même aussi ndenge bazolo batongi. Même moi, je pouvais aussi dire mais bande konanga bo sali mabe prochainement. Botonga raté. Mais le coup là, ils ont complot yakobo mamutu te yakosala mutu mabete bazo beta lisolo. Ça va tourner mal avec les innocents. Pourquoi? Et comme un sujet que tout le monde va comme insulter, salut, beau mélanger bango na poto pour quelle raison? Bozo ko détruire mœurs. Bozo ko détruire mœurs. Éducation ya bana na biso ezo ko beba à cause de vous. Allez sur TikTok. Allez sur YouTube. Comment vous insultez les gens? Comment vous insultez les gens? Moi, une fois, j'ai reçu Yamsi Yambe. Na émission nanga. Makambu oyo eloba mina vidéo na. Ndeko Yams. Atanga na kombo yaba acteur. Oyo esala ye pastille lelo aza vivant. C'est messieurs. Na yamba pe ndeko nanga mususu awa. Aza ntamu tout mabeli bandi. Mundirba lokolanga. Aloba pe awa. Que ndeko wana ti lelo atika théâtre à cause na kotanga pe kombo te me bino nyonso si bozongi si déjà kombo à cause ya maman wana parce que atie na scène alobi te na ko jouer na yete yepe lisu nani mais ya sika eza wapi. C'est un comportement d'une personne, c'est la façon donc muto avivaka, c'est la façon donc cette personne se comporte tout autour ya baninga na ye. Et le comportement wana baninga bazoko sepela na yango te bakobetaka lisolo. Parce que c'est ça la vérité. Bakobetaka kalisolo. Tout se cache derrière vérité te. To batamaka sima ya vérité te mes frères et sœurs. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Et aujourd'hui à cause de ça, mes frères et sœurs, vous les abakouk, bokomiti na niveau ya kolakela batu liwa. Bokomiti na niveau ya kolakela batu liwa. Ke lokola botongi mams na biso to kolakisa bino. Moi je veux n'embêter la bino do moi sur le mot moké vite fait. À l'époque, elle ba makambo pe ezonginda ba Ferré ba Karine. Tout ça là, analyse et belé avec Maman Sarato là que je salue en passant. Mutumoko abengi a se présenter nga comme nga X nga no laksabino. Et puis nga na ko tinda batuba enlever bino. À l'époque, et sali mikolo belé. Na ko tinda batuba enlever bino. Maman Sara a kati téléphone. A répondait mal. Mais chose grave. Makambu o et Outoleka a o bakangi ba criminel. Le nom qui a été cité le jour où Moutouana a benga biso ke autinda bat pour ba enlever biso, le même nom wana tomoniango parmi le criminel, s'il vous plaît. Tomoniango parmi Maman Sarah tofandi boye a rappelé nga lobi mais yaya tu sais Moutou doit benga ka biso wana ke a kotinda batuba enlever biso nzoka te yemoko criminel nga kutu
na banoye bateke bakangi ba criminel na tuni nani atangelinga kombo et puis to fongoli pe boy to moniye bazo sambisa bat. Ces gens travaillent avec Batu Yamabe. Ces gens sont parmi Batu o bazo ko nuire Batu même na ndenge Yamabe. Le gens au baza sans pitié. Vous qui avez le nom d'un prophète Habakkuk qui a lutté pour un mauvais comportement d'un peuple Oyo et Bazalaki dans le mal. Pourquoi ne pas faire l'image Yamalamu, ya prophète Habakkuk wana? Pourquoi ne pas chercher à copier l'image ya Habakkuk wana? Et moi, ce qui me fait mal aussi, quelque part, celle qui est leader, il y a les Habakkuk Oyo, au lieu qu'elle reflète vraiment l'image ya prophète Habakkuk, il y a la prophétesse. Mais elle laisse passer, elle laisse faire Babiloko Oyo. Mais un jour, Bopé Sabiso raison na ba émission nyonso don to salaka a. Bopé Sabiso raison na ba émission nyonso to salaka a. Ici, on ne vient pas passer notre temps inutilement. Celui-ci, c'est mon travail, c'est mon bureau. Donc quand je viens ici, je ne viendrai pas pour adorer une personne ici. Non. Vous êtes allé trop loin. Je dis trop loin pour nous que la Batuliwa. Boza banani. Bozo ko représenter nini na Congo. Bozo ko représenter nini na Congo. Est-ce que les gens ne peuvent plus parler? Les gens ne peuvent plus parler. S'il vous plaît. Yango nazo senga communauté congolaise. Bo désavouer Batu Oyo. Communauté congolaise. Boza la prudente na Batu Oyo. Même vous aussi qui soutenez Batu Oyo. Lobby. Vous allez finir comme ça. Il s'appelle mon président Chik Mokadi. Vieux Bololo, je te salue. Bazali Batu Oyo, Bazali ba anti-valeur, s'il vous plaît. Vous allez continuer à les soutenir pour quelle raison? Papa, nous connaissons Ebele. Bolobana Biso, que ce sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des servantes de Dieu. La Bible nous dit, hein, Tolongwa nakati yamabe, mwana na nzambe azalaka nakati yamabe te. Mais yo zali serviteur de Dieu, yo zali servante de Dieu. Ozoko sala nini na groupe yamabe. Ozoko sala nini na batu yamabe. Moi, je me dis, hein, en tout cas, des fois, j'ai du mal à imaginer. J'ai du mal des fois. Il y a qu'à comprendre Babiloko Oyo. Non. Mama Sila est une personne publique où Mutumoko Boye akoya ko sala analyse ya musala na ye sur la personne de Mama Sila. Ici on parle pas de Mama Christine. On parle de Mama Sila Oyo ezali komo na ye ya musala et puis musala na ye. Lorsque bandeko ba déplorer comportement moko ya mabe ya ndeko na bango, oui kotonga deux ans mabe. Est-ce que yango eko occasionner besoin monopole ya kolaka batuliwa? Je vais vous mettre quelques audios ici. Les gens qui pensent que Bazali est tout puissant. Namboko yo, je vais dire, eza na adage moko lobaka, l'effort d'hier, baza ba faible ya lelo. Hein. Papa, nous avons connu Mobutu, les enfants de Mobutu. Nous avons connu des Batu ah na mboka oyo. Mais lelo ni lisolo na bango ebeta ma lisusu te. Hein. Ni lisolo na bango ebeta ma lisusu te. Hein. S'il vous plaît, restons humains. Restons humains. Les choses vont très mal. Vous exposez Babiloko Odo et Sengelité. T'as la besoin comme ça, maman Sila na place oyo. Nanou a comité. Bozo comme ça, maman Sila na place oyo ke. Et qu'on limiter même yé lobby. Je ne pense pas qu'une personne sérieuse et responsable aujourd'hui a qu'on s'aligne avec maman Sila. Je ne pense pas à cause il y a comportement, il y a batu oyo baza tout autour il y a maman Sila. Oyo pe maman Sila des fois azoko intervenir te azoloba eloko te. Oui, to bibino nyoso bolobaka. Ata bolobi ata bokiti bomati asala eloko te akoloba pe te bokozala bongo oui. Oui.
Et ça m'a bête, continuez comme ça, restez comme ça. Mais c'est la fin. C'est la fin de la grave koleka. Moutouni est responsable aujourd'hui. Qui peut s'aligner avec maman Sila. Parce que ayebi qu'il y a un contrat, tu as une incompréhension, tu as un malentendu, tu as un contrat, souka donc comme acharnement, chantage, insulte. Même vous, maman nanga, bomi lengelaka déjà. Parce que jour boko lobaka bo fungoli munoko na bino que bo pesi avis contraire na oyo maman si la zanango besoin, vous serez exposé. Donc vous voulez imposer à tout le monde. À tout le monde maintenant. Bon imposer biso par rapport à Moussala, ça sera quelque chose de bien. Écoutez d'abord audio oyo ensemble nangai. Yo pas mich. Nyamandumba sate yo toko sasa yo zela yo tolukatati na babandi kuna Kongo pona sila kisongi se moyaka kwa moi. Imaginez-vous batu o bazoko matina niveau ya kotanga palmish yo zela toko l'accès toko sasa yo toko luka na babandi na Congo pona sila. Vous comprenez? Genre ya batu nini batu o ba collaborer na bango. Genre ya batu nini batu ba traitaka na bango. Genre ya batu nini batu oyo bafuka makadon na bango. Parce que déjà quelqu'un au dans un rage ya koloba yo toko sasa yo toko tinda même babandi na Congo kuna pona sila. Bozo kulinga bo comme ça mama sila lobby azanga même mutu ya kofanda na ye. Po déjà na théâtre azalaka na batu ya kofanda na ye te. Baza mukie. Bozo comme c'est pena batunion so ba désavouer yé na société, ce n'est pas bien. Vous savez, ça fait combien des années que Bellevue a été insultée na degré moko impossible. Maman Olive insultée na degré moko impossible à cause aussi kaka na même mutuana moko qui est maman aussi là. Et c'est la personne que vous applaudissez. Vous avez quoi applaudir? Vous continuez toujours à commettre des gaffes na infraction. Namkana ba maloba na bino. Botinda ba bandi. Oui. Yaya. Chacun a son tour. Chacun a sa façon de voir les choses. Ngai jour kaka dinana. Akoma ko sala ke non, batu fo ba adorer ye po ba pesa dinana gloire. Le jour où je ne parlerai plus jamais au nom de dinana na ba émission nanga. Les jours où Ursule Péchanga akolinga ya fandi batu bazo adorer ye. Alingi batu nyonso ba komaka pona dinana. Batu do basala musala kaka po dinana Ursule Péchanga amata. Ba kombo ya batu misusu ekita. Ces jours-là, je ne parlerai plus jamais na kombo ya Ursule Péchanga. Le jour où maman Bellevue a kondimake, il faut batu ba exister lisusu te yatika la kaka yemo na mokili. Je ne parlerai plus jamais na kombo ya maman Bellevue Kondi. Voilà pourquoi na linga bango. Voilà pourquoi na pona bango. Voilà pourquoi na pona ba maman Kalunga, ba maman Top, ba maman Aziza, ba maman Milo, ba maman na biso nyonso. Bazo sala musala na bango kitoko na ba papa na biso nyonso, ba président Bobdo, ba président Masumu, ba président Elombe, ba Bobo, ba décor, baza moi ebele. C'est parce que balinga kasoki Bobo azali tikape nani décor azala. Soki Gesho azali tikape nani wana pe azala. C'est comme ça la vie, mais vous ne voulez pas que batuba zala, il faut que mutumo tikala. Bozo komanini na histoire na parcours ya mama oyo. Souka ya les abakouk. Ezalaka nini? Moi, soki nga bino bo changer les abakouk. Bolongola kombo ya prophète Abakouk na bêtise parce que on n'utilise pas le nom Yahweh de l'Éternel dans les bêtises. Ezala na ba conséquences. Yango bozo mona ba conséquences ebele bozo balate. Ba conséquences
ba conséquence ebele bozozwa kimia te, ba conséquence ebele bana na bino bazali mal éduqué, ba conséquence ebele boza instruit te, ba conséquence ebele ba molili eza tout autour na bino, ba conséquence ebele ba santé na bino ezali malamu te, ba conséquence ebele même na misala na bino les choses n'avancent pas, c'est à cause de ça. Peut-être c'est ça mes frères et sœurs. N'utilisez pas comme ça le kola lipamo boinangu ba non. Ba benga bino les Babyloniens. Parce que yango bino boza. Ça fait trop mal. Continuons juste avec l'audio ici pour nous kamwena chité. Malamu ola kusake yana biso baba kupi yo toko sala bino mabe yebisa na complice to baninga no bosangana bino sekiri wana botonga ko kosa mwana maladi te bokoyo maka mtoko sala bino bokolapa yo kuma matopa mabele solo babele kilo wana na yo masoko matango banyama na yebio ngana yebio bien na yepese bena oswayo yo ndo sana. Nana on ba kiri mona ba Christe ni la ngana yebio tokotina batu na Kongo kuna ba yo zelo komona lokabo mekina sila ba hypocrite bando kitavina mine yo bino osela biso ba bakuk to yoka kutu telo kutongo ngo certification bino vaneli mutu no koma mutazana te bo tonge point bo tanga komone point na sala bino ni bo van. Vous comprenez à quel niveau bateau bana rage et puis ezaka envoûtement. Bateau Nyon ezalaka envoûtement, tout ce monde baka envoûté. Ça la même constat, so mutu moko kaka awuti ko jouer et pas mère na biso soit zongi. Akomaka des fois asala makam o ye moko azoko mi yebate. Ouais, wana constat na sala. Na kanisi peut-être na ozala donga moko te batu ebele. Déjà ceux qui ont commis, oza obligé faut ata oza mayele, ata oza na charisme, ata oza na dignité, na personnalité. Il faut commencer yakobina bina faut ba binisa yo. Faut obini okati luketo. Mais c'est ridicule. En tout cas, ngai angamboko yo nzambi wani. C'est ridicule. Ambiance ya tournage ezalaka partout. Mais ambiance ya tournage oyo ezala ko la piège. Pour lobby est la pièce maîtresse, élément tangible pour la chantage sérieux. Et ça ambiance, il y a tournage, on adore que Dieu. Nous savons tout ce qui se passe. Au moni bino batu bozo bina, lobby ka ba vidéo bozo bina wana et ko zaloko la ba mindukyo et ko boma bino. Bazo tie la bino mitambu. Bazo tie et puis beaucoup perdre des personnalités. Moussa na bino kwa kobina et après kobina. Tu sais, il y a certaines personnes bakashaka bakanda na bango na se ya koseka. Beaucoup de personnes qui cachent des choses graves derrière koseka. Beaucoup de personnes bakashaka même mabe na bango na sourire. Pour bo comprendre ete nini oyaza. Bo monaka ndeti aza nesengo. Mais place vraiment esengwa bien zalaka. Balingaka injustice te, balingaka mabete, balingaka insulte te. Faisons très attention. Bino bozo kana bat, bozo tinda bat, basala batu mabe. Basala batu mabe. Kasi makambo ya niveau oyo na makambo ya camarade yango Luna alobaki awat. Mais en tout cas, il faut collaborer avec des personnes au bazana moi. Ceux qui ont un niveau élevé, mais base la même na moyen niveau ça fait quelque chose de bien, ça fait plaisir. Makambo moi no Luna alobaki awa. Arrêtez de me comparer avec maman Sila parce que aza lokola maman, yaza ya maman akoki pe kozala mokolo a maman nanga, c'est-à-dire bon luka batu ya génération nanga. A déplorer kini makambo maman oyo abakouk engagé qui cherche à faire du mal aux autres. Azo lobat. Aza na niveau na binote, aleki bino. Aza moninga na binote. Awa nde bondimi ke aza moninga ya batote. Mia
nyama yango otika kaka kuna bitula yango mbala poto bazoya ka basaka na bino balala ka bino pampamba bazo banyama ye davinana yango sesa sakana la les mois amata pour te tula ko to bata position. Et puis imaginez-vous, c'est pour vous dire vous les comédiens, boza pena batumo boitamo boye pena bolamoki bino nyonso bolamoki. Dans des audios comme ça, Saïsaï est un homme marié. Saïsaï est un président, il y a association à Mounene, aimons-nous réellement vivants. Saïsaï azali mutu oyo azali naba responsabilité et belé dans le monde, il y a théâtre. Et vous citez son nom en vain comme ça. Oh Saïsaï azana est présent, on a té ninité que la Davina, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et c'est comme ça aussi. Même président Saïsaï, l'autre jour, j'avais dit, aux alliés présidents, il y a un monde nous réellement vivant. Maman, si la membre, il y a un monde nous réellement vivant. Réaction, la bino ezalaka nini par rapport, il y a rage, il y a batou, oh, yo bazo entouré, maman, si la c'est fan. Ezalaka nini. Je suivi une personne, il y a qu'à répondre pour dire que maman, si la tende mutu afinga ka batu na ende, ba finga ka, mais ils insultent au nom de qui, s'il vous plaît? Au nom de qui? Et bah comme on a bino et bah nos kota kana ba bêtise boy, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et ça le coup moutin. Et puis okoyoka, la voix qui parle c'est la voix soi-disant d'une femme, une femme insensée. Une femme qui insulte ba ninga na ye basi peut-être ye aza une femme légitimité. Azali peut-être maman de plusieurs enfants avec beaucoup des hommes. Mais elle insulte bande konaye pour la faveur ya musum ya ndekonaye mususu ya moi. Si tu fais quoi, il y a rien du tout. Au comment on appelle peut-être ba para ba melele même ata kokate. Mais azana bana ebele wana kutuba oyo asali na bango bana. Mais ba o ba leki na banzela wana. Faut pas nous provoquer des fois. Moi personnellement, faut pas provoquer. Hein. Faut pas provoquer. C'est ridicule en tout cas, c'est ridicule. Bah président Saïsaï, vous devez faire quelque chose. Ce qu'on dit, moi si il y a président Saïsaï Fandi, moi si coup touté, les enfants de président Saïsaï Fandi, bah yoki abakouk mo balobi, Davina wana Saïsaï la papa, maman, atabino moko. Mboka ango e komika ya bino, communauté ango ka bino bo créer ango. Eh, yango nzambe, Dieu est juste, hein? Dieu est juste. C'est que les gens, basali pour na maman sila, ceux que maman sila qui faisait à ces gens-là, mbele batu ebele ba mela maïté. Dieu est juste. Dieu est juste. Cette maman na lubango mettre, elle a des qualités. Elle a travaillé. Mais fait ya carrière na ye ezokene mabe. Batu bako kanisa ye na nini? Amemela Congo nini, communauté nini, amemela biso babylonien, o bazo ko saccager bat, bazo ko finga bat, bazo bebisa ba personnalité bat, bazo ko luka baliwa ya bat. À la fin de la journée, vous allez gagner quoi? Jour eza bo fongwa mamisu. Ye moi ma tapato ebita position était bongo yo kutu. Okolela maman yo okofuka mpasi lo senga pardon tozawa. Et puis question ya pardon oyo lobby abakouk moko azape na chaîne no tanga komo na été abengi palmiche alobi palmiche il faut senga pardon mususu abengi dada il faut bo senga pardon. Donc c'est-à-dire et comment bino faut bo sengi sakabatu ba pardon. Il faut batouba senga pardon. Vous avez insulté Maman Olive, qui a été hier une première dame. Oh lelo, ceux qui bazo compter ma première dame Yamukili, place ma première dame Yamukili, bako fanda na ba ex première dame ye akozalawana. Vous avez insulté cette maman du début jusqu'à la fin, qui a déjà demandé pardon. Vous avez insulté tout le monde na théâtre, voire même papa Elombe, qui a fait que lelo bino boye ba maman sila oaza. Qui a déjà demandé pardon? Yango bino pardon yango ezalaka nini? Boluka batu ba senga pardon pour la humiliation, pour la nin afukama you next. Qui êtes-vous?
pour boba no 5 sabato ba pardon. Heureusement, Dieu savait. Si les Abakouk o bazalaka na oyo batu misusu toyebi na théâtre bazana ngo mbele na nzela azotambola na mutuka abandi ko tuta batu moko. Dieu Nzambe azaka juste et kalaté beaucoup de personnes ba sans abino. Vous allez comprendre ça. Donc il faut que senga sabatu ba pardon. Dada bo senga pardon te. Davina bo senga pardon te. Palmiche bo senga pardon te. Le vrai pardon ezali le pardon o euti na mutema mutu a reconnaître na sali mabe. Mais ko senga pardon te o ekokoma humiliation pour na yo lobby. Non, mutu moko te alingaka humiliation. Ba humiliation oyo Belvi asigna ba dinana ba Ursile ba maman Milo ba maman Top ba papa Elombe maman Olive. Aucune personne n'a les Abakouk déjà donc à Zouango. Parce que on a peur de qui? Parce que on protège qui? Parce que toujours excusez-moi, hein, en tout cas j'ai des choses sur Namando Loba qui ont quitté côté. boyebi na babakuku bien te tovani na biso kima tokalkila kutu bino tende ti yo tokalkila kutu tshako kate tomona oka ndengwana apo bovani ndi mutu kotonga liboso te teke botonga nzambe mtablakisi bino demaske mte esala ebane na mama mukolo na bino miss batalien kisongisi ebani botongaka sila kasi bovani bekiri na bino tako place bokuta na kuno bovani na komba sila siko nzambe mtaobimisa bino paso. Omoni, moi je vais vous dire un truc hein. Aujourd'hui, si les gens connaissaient l'origine, Yamambo Belé, Nzambe Nanga, mais les Congolais, vous devez faire un effort. Yozabat. Il faut désavouer Place Mabeza. Moi, ça me fait trop mal. Où est l'unité? Oyo. Ba papa na biso a lobby, ba te ya biso, même nos parents ba te ya biso bo moko. Concurrence ezalaka loyal et comme akati na niveau oyote. Et puis bokolongwana bolaki batuliwa bolongwe, boye siko na mafinga. Mais bango bolobi ete basali mabe batongiti. Muto yo asali mabe atongi. Est-ce que yo peut foya o sala mabe, o commettre ba infraction, o bana ko finga, o bana olaka batuliwa? Vous, oyo bozali mieux placé, ya opesa batu leçon morale. Bino baye boza bien élevé. Vous êtes tellement mieux élevé que bandeko batongi bat. Bayaka boyete. Vous prouvez de quoi vous êtes capable. Vous prouvez ndenge nini éducation na bino ya malamu ezali. Oyo balobi ezaka comportement ya mutu o bango bazotanga kombo. C'est comme ça batu nyonso bayebi, même ba o bazalaka na yeba yebi. C'est un mauvais comportement. Allez, toleki siko na série de Mafinga. Yoka. Zambe. Série de Mafinga. Écoutons, série de Mafinga. Yoka. Téléphone au gomo kufa. Neti dada kutu soba chona na SB biso moto boya to sala pa live to boyi dada oye longi ya ochana na SBT. Parce que SB et quand tu bilongi elongi na odada elongi ya okota na SBT wana ofia lokolo kilo eloni yo porter na SB dada wana elongi kilo nzoto kilo matama kilo wa mabe ozana fi mozala tana aspect te so batali yo même aspect ezala te wana eloko ko séduire ata mibala ngwa poto te wata ne loko ngwe ko séduire ata babakuka mibali te ya wa matama kilombo kolo kwa kama bela mama no solo top. Non. 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 Pas jusque là, non. Non. Et ce sont des personnes comme ça. Les anges comme ça. Bino. Bae o boza sima ya les anges oyo. Omoni o bino bosalaka avec vos anges ici. Jour bako balukela bino bae boza sima ya ba ange oyo. Maman. Biso to ko bano sala ba émission ya ba fête. Bino bae bozo ke na go bina kuna bokomi ba danseur na ba danseuse. Jour ango biso to bano sala ba na biso ba émission fête to seka na biso.
Non, tiens, il y a pardon à la con. Mes frères, makambo loba eze belé, mais tant, bapé singa de soukia. To protéger ba acteur nabiso, ba actrice nabiso. To zala, évitons le mal. Ne faisons pas le mal aux autres. Ne créons pas des ennuis aux autres. Ils ont un intérêt à mon côté. Ils ont un intérêt à mon côté. Mes frères, je sœurs, pour que tu aies un film et ils ont les kakuna na belle vie télévision et ils ont les canaux. Merci.